samedi 6h30 minutes babi ngobilade ngobilade bafoulude dans la foule et pesa maladie na mbo bongote foule et pesa ke pesa moyen na Congo dans la zone la mboka na bafoulu na bafu il de pesa viva ezali stratégie argentine ngobi la sa kabili le quoi batiaki wana na mission était pendant 5 ans oyo mais biso to timbeli déjà to lobi que non 5 ans kokisate il faut dégager en l'air tozoke bisa ba député oyo malette oyo yacha na poche na ye boyebe parce que nazo répéter boye ba député dynamique ngobi toyebi bino mala et puis bino bazo comprendre te c'est to lungwe awa oyo tokomi na assemblée provinciale tokolungwa wana teti tango bango bakoya bacha plénière pour ba dégager ngobi parce que toyebi que non Godin pour y président assemblée provinciale aza mutuna moyen longola yo so mona wapi na dernière minute ba doit ko retirer signature ba ko retirer signature to si to comprendre déjà phénomène là-bas parce que viva IDPS viva 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 Gentil Mobila dégage Gentil Mobila dégage Mobila alingi kosomba parti au pouvoir IDPS jamais na kati na bango et ça sur batu mususu ba président ba 100 jours oh bazorangela bakabambara likolo bakoti bango que na comme ça bino ba gouverneur ba bourgmestre makambo lokuta biso siko ba tisekediste lokola molimo atate za kati na biso nde to makambo wana ke na mai yango to sengi peuple congolais kinwa nyonso samedi marche kafuka fezali to tsala boko pona ni ngobila zela makanisi mabe contre chef de l'État parce que Bouki Sandoyo pour popularité chef de l'État qui total domino salut totiki président boy na bana mususu ba comprendre politique té mon konza ko sa ba difficulté na ba discours na 2023 ya mo eta que batisekedis to bi photo sauver maison nda to lobi ngobi makila yumbi e kangela singala ki akingo adoni envoûtement bandi menda sawana ba avocat na ye ba comme la gonel boto ko refa ba dossier justice pas vite boye yo présence na yo place de ça na boloko assassin parce que ça antivalère to moni que makanisi na bino wana ya mabe na tozo ke bisao ba perso ba esika na IDPS toko banda kotanga ba komba na bango ça boye na fête ça bata mabani IDPS et ça fête ça bata mabani si soki yo kata ki soup ote oui na maki na mutu tango tozo bina mabina IDPS souke bimio sko bato mabani batuni yo oza ki fête ça bata mabandi mais yo souke bimio ndangani ale kenda libanda ya to bena libanda wana to tika le bito bomba ta mabani tozo défendre ndako ko tombete tozo préparer à venir être le meilleur pour le peuple congolais. Il y a autre sang de combattants. Bao baso bagas. Bao bakangama na litol. Lusu likola ya lusu. A bon entendeur. Bon samedi. Par stratégie donc Evolobama. Mais Evolobama boete. Evolobama lobby. Evolobama validé. Evolobama bino. Bona katawa badoro le biso pe bazali ba ba ota biso siko boy ba to ba ba bani ata to le biso zaya ye biseke bana diseket o bakangama ba kota ba makala ba ne to komi na kanda makasi memele sam Gobila dégage Gobila dégage Gobila dégage et la kanda mati makasi voilà monsieur viva viva Gobila dégage monsieur ok beta bomba awa siko eza problème ni eza problème
Il faut combattre une épaisse. Pas multiplier ma stratégie. L'issue du colon ya l'issue. Au moni, épaisse biso passe. Na lito bino bozala, biso nyoso na bino. Koyoka ba collègue misusu. Kobenga ba parlementaire debout ya ville, baza bato la mbuka. Ponini, lokola balé kanyak ya Chantilly Ngobila. Lokola biso to telemeli bango dere bandi. Bazo rangea wana babutwa ya bakabamba. Tangu biso to banda ko rangea na ville. Basalaka te, il te peut vivre. Tangu biso to banda ko rangea na ville. Service à Kabila Batonia. Moutana au risque net biso zakite. Bon Nicolas combattant tombola, ça combattre avec tombola. Le parlementaire debout. Papa. Bino bote ko lembo ngobila. Pour ba combattant na ba fulo ngobila comme si na Kinshasa. Combattant bundi 37 ans. Akoma ko kota la main ya potopoto. Akoma. Babote omoni tozo luka misala na toboya tozo ba il est traité 37 ans d'élite tobi tous les sortes à gaz ya chocolat avec ya chocolat na ofongola misu bwepo et soit raté il te petit viva yango moni to sengi na ba congolais boye lokola biso doit partir au pouvoir. Il faut to faire na makambunyo parce que moni to tika kita na villa ngobila bukizana pas fin qui s'achève de l'État parce que 2023 na le bibi bon na ngabe soki élection ko ça na le bibi soki élection ko ça combattant pe mutaka suma poni to bibi soki ko ça peuple va retourner. Bateau c'est Bagoswa. Il nous a au côté. Au moni, il ne peut se pouvoir. On a Baboukazan. Partout le mobilité. Partout le net is again. On a son autorité morale. Il ne peut. Ça n'a pas tout nayo. Ceux qui ont conservé le pouvoir, il faut soutenir le chef de l'État. Parce que ils ont salué le mandat naïe. À cause du pouvoir. Mais ceux qui disent que d'échouer, nous sommes tous en barque. Tous se comprennent. Tous se comprennent. Ali Boswa qui demande. Bosali Namoni. Tant mieux de préférence. Total ménage à Tilingo. À bon entendeur. Les uns les autres. Ne restez pas avec une charge dans le cœur. Gratuitement. Vous vous détruisez vous-même. Vous vous rendez un mauvais service. Vous écourtez même votre vie sur la terre. La plupart des gens qui meurent jeunes et qui ne finissent pas longtemps sur la terre, ce sont des gens qui retiennent le problème dans leur cœur. Ne soyez pas de ces gens-là, vous allez mourir vite. Libérez votre cœur de tous ceux qui vous ont offensé. Parce qu'en réalité, votre vie n'est pas liée à la vie des autres. Vous vivez comme si votre vie dépendait de celle des autres. Votre vie n'a rien à voir avec les autres. Qu'ils soient d'accord avec vous, qu'ils vous aiment ou qu'ils ne vous aiment pas, votre vie ne dépend pas d'eux. Ils n'ont aucun pouvoir de bloquer la destinée que Dieu a fait pour vous. Même s'ils vous combattent, même s'ils vous haïssent. Prenez seulement l'exemple de Joseph. Haï par tout le monde, mais sa destinée n'a pas été dérangée. Pourquoi perdre ton temps avec les gens que tu haïsses? Pourquoi perdre